nango ekomi ndenge nini po mikolo oyo mapa ekoma ya 200 ya kwede oyo ezaka 200 selon population ekoma 300 yango esali ke mama akiti na terrain bazali kotala bayeba eske bakiti volume ya mapa to pe nini tala net awa mama asomba ba différentes sortes ya mapa ya carré ya boule na ba oyo nyonso pona koluka kokende na yango inde na bisika oyo esengeli pona kotala eske ezali ya kokita to pendenge nini kolongo balongo wana bakei na ipak bisika oyo wapi mapa oyo esalamaka ya mama poto banoko awa ministre national ya économie akei abandi kotala pe abimi libanda asombi ba mapa lisusu akei na yango alongwe wana akei lisusu na pedo oyo ezalaka na 12e ri mbisika oyo wapi mama akasi ya bandobola mbongo na délégation na ye mobimba bakitaki wana mpona koluka koyeba eske toujours kaka mapa oyo bapopulation baliaka eza ya kokita to mpe ekondi to mpo na nini ayeba utilité na yango kolongwa wana mama akendaki nde kosala point de chute ya kotala baboulangerie ya minene oyo eproduisaka mapa na République démocratique du Congo akitaki awa na pe vimba oyo ezali na poids kokota bakoti mama asali même exercice o asali bisika ya ndenge na ndenge elongo na délégation na ye ebongo ntango kobima libanda mama azangaki ya koloba te alobaki pwe. Vous savez que le ministère de l'économie nationale dans ses attributions a pour rôle de faire le contrôle a posteriori. Tango mama azwaki maloba banoko alobi ke awa président de la République démocratique du Congo oyo aza kotia l'homme congolais au centre ya makambu nyonso tu esengeli balia mapa ndenge babanda kolia na prix ya kitoko pe bazala malamu na ndenge ya 2 fois te po ye aza na souci ya population pour le peuple d'abord eza kaka slogan kaka te mais ezali nde vérité pe ezali makambu o esengeli esalama en rapport en corrélation avec le grammage qu'on offre aux Congolais et donc nous sommes là spécialement pour ça. Lokola azalaki accompagné na ministre ya commerce extérieur Jean-Lucien Boussa banoko tala awa ba mema ba mapa wana nyonso tu oyo mama asombaki na ba différentes sortes ya ba boulangerie nyonso tu akeneki na yango inde ye na moningana ya commerce extérieur awa na OCC pona koluka kotala ba peze yango bayeba banani yango ba kondisi mapa oyo population esengeli balia na prix ya kitoko et salaki pena mama pasi yango amemaki yango awa na OCC séance de travail et salami kitoko bisika oyo wapi mama akasia abetaki sete pona koyebisa na bandeko ba peser yango de plus vite possible pour que makambu eleka malamu pe makambu eleka kimia avec impact na idéologie. En visite de travail et d'inspection auprès des 4 sociétés de vérification de la ville de Kinshasa afin de récolter les échantillons des pains fabriqués dans ces sociétés pour vouloir rassurer la population, les consommateurs de ce produit hautement social, étant donné que le grammage est un élément déterminant dans la formation du prix d'un pain. Nous avons voulu au niveau du ministère de l'économie nationale qui faisons la réglementation du marché intérieur de nous rassurer que les pains qui sont vendus portent un poids qui reflète le prix auquel il est vendu. Et l'Office congolais de contrôle fera son travail selon les règles de l'art et que le grammage sera certifié comme la qualité de ce produit sera aussi certifiée. Kobima na bango banoko esengeli boyebake esepelisaki ministre ya commerce extérieur Jean-Lucien Boussa surtout na musala oyo mama akasi ya bandobola mpongo aza kosala boyoka ministre ya commerce extérieur alobaki boye misala na ye ezali kokeba na talo ya biloko na zando biloko population aza kosomba eza na talo oyo elongobani
soki mati ya boyaka yango ebongi talo ekokana na quantité ya biloko ekokana pe na qualité ya biloko yango lelo likambo etali mapa oyo ba million ba congolais bazo consommer tongo nyonso pokwa nyonso azwaki mikano te atala mapa bazo teke la population na 200 francs na 300 francs to na 500 francs quantité na yango ekoki na talo wana to te moto ayebi kopesa quantité wana ezali OCC akopesa biso ba résultat na ye soki ebimi mama ministre économie akozwa mikano oyo longo bani tala oyo penza elakisi mama Akasia Bandubola Mbongo la mignonne abakisa lisusu la femme du savoir la dame de fer mama oyo ayebi musala na ye makasi ya économie banoko na ngai awa mama azana souci ya population pe abetisete lisusu alobi kala mingi te bino ba opérateur économique oyo bozo kondisa grammage soki kezali ke a retrouver que na telle société ne ba kondisa ki grammage sanction ekolanda bango na ndenge ya deux fois te pona kolakisa ke ye azana souci ya population le peuple d'abord pardon makambo akasa osala na tomona te ministre Abui akita na terrain na ndenge ya deux fois te pe apesaka solution pona population na ye ya Kinshasa pe ya République démocratique du Congo mobimba lokola azali ministre national ya économie ote lobaki te asolo na kasio na bomoni te bokomona ya ebele po akasa Bandubola Mbongo musala na ye kitoko ye na vice ministre na ye ya économie Didier Okito pardon kitoko yo wapi